chaîne de la diaspora congolaise. Mbote bandeko balandi ya EDTV, bandeko balandi ya chaîne ya diaspora congolaise. Mbote sika bozwami bozali ebele bozolanda biso à travers le monde na magazine na bino oyo tozalaka na esengo. Tango nyonso ba actualité et se présentaka na kati ya mboka na biso tozanga raté pona kopesa na bino, tozanga raté pona koloba na bino, ko partager na bino elongo, ko solola na bino elongo, ko talisa bino lolenge ni mboka oyo bino botika, lolenge ni mboka oyo bino bolingaka, lolenge ni mboka oyo bino bokufelaka, mboka oyo bolobelaka ezali ko tambola, lolenge ni bakonzi ya mboka bazali ko tambwisa mboka na bino République démocratique du Congo. Lelo tozali na Kinshasa, lelo lundi le 21 mai 2018, jour pour jour élection ezali ko pusana, mais lelo penza toye na makambo ya élection te, lelo toye pona makambo ya transport en commun et sika wapi bandeko na biso lelo balamuki lundi le 21 mai 2018 na ville province à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Transport bandeko na ngai esika bozali kolanda biso na Kinshasa awa transport ekomi pasi na ndenge moko akosakana te, ba arrêt etondi na batu ebele kobanda 6h du matin ti na ngonga oyo tozali kosalela bino émission. Transport ekomi pasi akosakana te, batu batondani bana kelasi, ba étudiants ba étudiantes, ba travailleurs, ba fonctionnaires à l'État, ba chayer, ba débrière, bango nyonso na ba mama boyebi Kinshasa mboka na biso oyo toliaka na taux du jour, soko bimite okoliate, soko lukite okoliate, il faut bima pour lukila bana loso mafuta mbila, il faut bima pour lukila bana pondwa limbondo, il faut bima pour lukila bana ndenge nini bakoki kolia wangila tope mbika. Yango wana lelo bandeko balamuki bandeko plein ya kosakana te transport ezate. Transport ezomonana te. Cela dit à quoi? Ba reporter na biso batikala ki simate bakita ki sur le terrain pona kolakisa bino ndenge nini lelo lundi le 21 transport ezomonana te. Pourquoi? Nzokande ezalaki grève. Grève, y'a ba chauffeur, y'a ba taxi en commun, ba taxi privé, ba sali grève. Ba sali grève parce que pona bango le lenge bandeko o bazo diriger biso, le lenge bandeko bazo ali ko senga ba taxe ya l'état, le lenge bandeko bazali ko luka ko tient la charge ya ba citoyen, ko tient la charge ya ba chauffeur. Kosenga ba taxi pamba pamba, futa vignette, futa contrôle technique, nde sali que le transport comme il passe. Non seulement ça, carburant, ezaya komata. Yango wana bandeko chauffeur balobite, le lenge bandeko na biso bazali kosenga bambongo, le lenge bandeko na biso bazali kotia biso ba papier belé, biso pe awa soki tozui versement batiela biso, soki to sali musala boy versé mezo kokali susute parce que transport carburant plutôt ezaya komata osala koto luka mbongo ya kokangisa mbongo ya carburant pour le bobima o luka koto versement ya ba boss na bango, donc bazana difficulté à kosakana te. Yango balobite tokoki ko continuer boyete po bayeba ke biso pe tozali une force po batika kosala tracasserie o bazali kosala na biso esengeto grévé. Esengeto grévé nde omoni lelo lundi le 21 bandeko babimi grève na Kinshasa, bandeko moye babima bakende na occupation na bango ezalité parce que mutuka ezalité. Hôtel de ville à Chamituka, Transco ezali mukie, Transco ya l'état, son excellence monsieur le ministre ya transport José Makila Soumanda, transport à Tcha ya Transco banda matata sombati lelo ba renouveler rango te. Yango moni conséquence oyo bandeko peuple ba kinois peuple population en général ba sibir lelo parce que soki l'état na biso
atiaki mituka ebele na ville province ya Kinshasa elingaki esalisa bandeko ata ba taxi privé basali grève engeki ezala na effet moko te na oyo etali transport en commun ba Transco banda matata somba matata mponyo ti lelo basomba resu ba Transco asika te mais bango bato ya liboso ya korekolte mbongo contrôle vignette soko futi to kotambola te contrôle technique oh non contrôle technique mituka ezotambola na presse ezaba mituka moko ya mabe c'est bien oui c'est bien beau contrôler ba mituka o ezotambola na Kinshasa c'est bien beau contrôler vignette parce que ezali droit à l'état sengela zo vignette mais ce qui peut totalissima a bozo sala contrôle wana ba jana bino bazo sala contrôle ngo na ndenge sengeli et longwe ba Jean na transport oyo José Makila zotinda parce que basala na ministère à transport bazali ko sala tracasserie ya ko sakala te na ba chauffeur selon ba information auto récolté par ba chauffeur tracasserie ya ko sakala te contrôle technique obino bozoloba bo contrôler na bino contrôle technique te bo contrôler des documents so bomoni moto alaxi bino document ah wana nde mutuka nezali na droit ya koleka mais soki azali na papier contrôle technique wana te ndenge boko zoye ndenge boko kanga mutuka ne pe mutuka zo bokangi ko mata na bureau à l'état te basila na kaka wana voilà ba chauffeur ba lobby tracasserer l'équipe makasi bazali na mboka na bango net bazo vivre na mboka na bango te bazali na kati ya République démocratique du Congo o mozita loba pays ba aveugle mboka ba aveugle dans les bornes et roi ba borne nde baza ba roi tozo tambola na mboko kibudiki moto na ndenge na ye autorité compétente azate musala bazo sala ba yebite soki ezo sala mandenge nini bande ko nangai ba chauffeur ba leli transport passi transport minyo kwa kosakana te bazo nyokola ba chofa 207 malgré zalaka ba ndeko ba benga ngo esprit de mort 207 ba taxi wana lelo etambolité tala ndenge ville comme paralysée quelque part ba chauffeur ba chauffane ba benga bango bazali ko apporter ebele na secteur à transport na kati mboka na biso mais tant bazo apporter bongo est-ce que l'état azali ko sa isabango nzokande l'état azali ko tila ba taxe belé lelo carburant mati ça ko consulter ba chauffeur bo mati carburant ba chauffeur ba moni ke non mbongo o bazo sali ko sala verser mais comme muki po ba ko comme problème ba mati transport et pesi ki budiki et pesi ki budiki ba reporter na biso ba kitaki na terrain ba kendaki na ville ya Kinshasa ba tambola ki presque na ba commune minene pour na ko récolter ko sala constant ba sala ki constant pe ba yela ki biso ba élément na grâce ya Manassé Misapi Tolanda. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Filmez pas pour comment
banda sete na tema transport ezate baba chauffeur ba na posa osala ba olela kabira eza komata nde bakite bisi 500 bazo se trouver te yo ba na posa kabira mata po bima na nzela biso toza moyen ya kokende ko bana tema bisi ya mais siko mama hotel mi bisi ya te mais na moni ba transport zo lekana mais transport zo leka ya biso agambele ya te na mona ka zo leka kaka bazan batie ba transport muke ba DCC tergebele transport za muke pe ba tangwe bele pe me mabiso to ke ba ligne nyonso osomona ka mimi ya zan na campus ya biso gambele za oko senga na gouvernement congolais nini na senga na gouvernement atia ba transport bele lokola bango ba chauffeur ba ligne ba osata tia so transport bele e me marabiso ba chauffeur ba boko sala à base que carburant essence za komata essence za komata kasi gouvernement a bunda pour essence et qui t'a pas bango pe basala talaka mboka yango ndenge ezali toyebi keno esansema te ezali kama biso nyonso toza bachauffeur biso nyonso toza na permis ka moko oyo babengi bachauffeur mais soki biso tozosala boye tomoni keno ya biso nyonso emessence emati mpona biso nyonso litre mpenza emati eza likolo mais moyen ya kofanda na ndako eza te etalaka mboka yango ndenge ezali soki obimi te okolia te yango nde ozomona bato mosusu bazobeta makolo babimi na bango kaka keno bakende oluka yango nde biso moyen tofanda na ndako mais fale bino bata moto mpe bogreve pour transport à la place du gouvernement monake bato bazosouffrir na transport po kita ku ya essence biso mpe mokolo alelo eza ebele bafandisi bamoto na bango basali te okosenga na gouvernement congolais nini mpo ozosenga epa na gouvernement congo bakisa nano carburant ekita soki bango balingi ka transport ekita me carburant ekita te yango nde tozosenga epa na bango batala noto ya bachauffeur bango bazotala ka bakaya bango baza na bamini station na bandako na bango na baparcelle na bango mais bazoprive bachauffeur oyo bazobima par jour chauffeur soki abimi te akolia te neti lelo omona bachauffeur ebele lelo babimi te mais cause ya nini bango balobi oyo batieli biso basoda na nzela babanda okanga parce que oyo bazomatisa transport mais lelo transport yango ekiti mais terrain oyo chauffeur ifazwa ata mwa moke mpe alesa libota na ye na ndako azoka kozwa yango te yango nde omoni keno balobi no lelo efo tosala grève grève yango ezaka mpona lelo bien kotie bajour mo eza déterminé nde balobaki keno efo ezala 2 jours yango nde totaleli lelo toyebi ka congolais nde tozalaka toko revendike lelo mais lobi tokoka ya biso te parce que nzala na libumu moyen mosusu aka moto asupporte 2 jours 3 jours eza te yango nde tozosala ka na mpasi merci beaucoup
Il y a CP dans mon dépôt, la chauffeur va regarder limbe mati, mais qui dit ça qui limba, transport est à 500. Ce qu'on va essayer de transport et mati pour aller pour la limba et mati, voilà limbe qui est à 500. Est-ce que net on a reboué, bah là va télémarquer, est-ce que le transport est facile, facilité? Transport est facilité, donc transport va monter pour de remis au salaire. Mais la monnaie transport sur les canaux. Bah transport au salaire besoin l'état, mais on a biso civil, batombo qui va boy, va l'obiter, va obimate, on a ba matisi limba, va les limber kita, transport kita po, mambo ça la malaise, faut comprendre le tempo. Au le gouvernement comme on est dit. Voilà gouvernement ba tala makambo yo, ba ke ko lo ba bato ba station ba tela ba limba ba kitsa limba po, pe place à la laisse. Mais ba lobito dollar on aime que zéro mata. Mais comment le la biso no ça la dollar té. Biso tous les Congolais, tous les Mboka na biso, et qui n'a pas place moralité. Tous les encore na Mboka na biso a bon, na biso fallait biso ne, tous les licolés la bamine la mine la reconta biso té. C'est bon. Ne go batani. Na go baksaboy. Ko za Mboka na biso. Do mona Mboka na biso, et le marché Mboka ya bien. Mais le ngé ezali. Pour nini? Ba bi transfert qui ta 500 mais limba eza romata. Si ko zo te maki 500, si ko limba eza romata. Do rien de biso a chauffeur. Mais ba bi limba magasin romata. Bo ça là ba demi terrain. Donc ça demi terrain que demi terrain ça ba que zo beta bakuna. Ba que zo beta bakuna ba limiter chauffeur ba siko grève attend que bino ba chauffeur. Grève ne bo bomisa ki yo ça la combien de jours? Biso grève na biso ezali que avant ma rappelé si la folle limba et qui t'a pas transfert on appelle 500. Mais ça bino ba chauffeur beaucoup ranza la terre. Na mona ba 207 monsieur zo les gana. Bon, c'est tout va te comprendre ni po, to boula ma tête non moi. Est-ce que vous êtes sûr que ti ba après midi bino ba chauffeur bo bimate? Donc maté pour le ça mutu kana to tu bango. Bon, ouais bisa gouvernement congolais ni. Non ba gouvernement pas ça va faire ordre. Mingi na chef de l'état Joseph Kabila. Bon la chef de l'état de libre. Ah gade pas ça biso ba na mboka, tu vas bien nzala. Dolela. Moi mi ça mi je sais pas de ça là. Tu le raison mata ça ça. Dola raison mata to mata. Donc ne limba et mati. Bino ba chauffeur pour lobani. Je va ça te dire bote pour la bien pour quand on Angela m'a fait comme kitoko limba kaka kita pas transfert on appelle 505 Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Et voilà, Bolandi Ndengenini, Gauthier et Longona Manassé, balancer ba image oyo, ba outi ko la constance sur le lieu. Et si ka wapi bande ko la biso bazora transport, bomoni Ndengenini bana changu, bazo beta ligne 11. Hein, bana changu bazo beta penza ligne 11. Na système ya nguba na pochi yebela vision twenda bolandi ndenge nini bandeko ba gréviste quelques chauffeurs
basali pe bapesi pe ya bango makanisi mais akoka mo ezali yote banda 2014 carburant na Congo et matarakaka nano ekita bofani na tongo boye bolala ki transport carburant zalaki 1500 bolamuki penda we non carburant kiti na 1300 1200 ezalate na Congo ezalaka te Congo biloko matarakaka jamais biloko na Congo ekita dollar et matarakaka banda dollar et banda na 50 banda ba franc congolais banda dollar et matarakaka nano ekita te nanu dollar ekita te na Congo na biso mboka na biso dollar ekita te eloko moko te na Congo e mata toyoka yango e mataki ekiti e matakaka so e mati etika libongo pezo continue ko mata eza pasi mboka ba médiocre si ba médiocre ngo eza bino te bino baye bozali ko nyokola peuple bino baye bolingi peuple se retrouver te bino baye bolingi peuple azala na esengo te bino baye bolingi peuple alelele bino raka soki peuple aleleli bino wana bomoni ke non bozo sala malamu mukolo nini bokosala peuple asepela banzela yango ekufi tango bozo matsa carburant tango bozo tya ba vignette tango bozo tya ba contrôle technique banzela wapi botongeli biso banzela wapi bosaleli biso toloba wapi toloba na mabumu to minore koma biso milai po boyoka biso bato kipango to ebite ke ndengi nini to koma minoko milai po na bango. Merci na bino bayebanso bozalaki na biso elongo bondimaki kolanda magazine oyo tosaleli mino ya mbangu po bomona ndenge nini Kinshasa oyo ezali cœur de l'Afrique ndenge ekomi transport ekomi pasi. Merci na PDG numéro 1 Monsieur Richard Rich Tempête mwana mobali oyo azali ko se poumoner butuna mo ipoboza ba image oyo. Merci na équipe technique mobimba direction ya Kinshasa ya République démocratique du Congo. Merci na Gauthier Maboko. Merci na Manassé Misapi. Donc Gauthier Maboko, Manassé Misapi. Merci na ba reporter Nyonson, il y a Éco Dynamique Télévision. Voilà, je cite Dorcas Kapinga. P na direction mobimba ya Éco Dynamique Télévision. Bandeko Nyonso bamoni bakoki ko soutenir Éco Dynamique Télévision. À chaque moment événement ezalaka biso to pesa kabino. Bo hésiter te ko benga biso na ba numéro oyo ezali na C à écran la bino. Ozali na posa ya ko sunga biso, ozali na posa ya ko aider biso, ko hésiter te obenga biso po ete musala oyo tous continuer na yango, tous sala yango enge benendenge bino bozali ko linga. Peso kozali na ba remarque ya ko sala biso ko hésiter te ko sala biso ba numéro ezali wana na C ya écran na biso. Merci, botika la malamu. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.